porte-parole aza président Kolobani. Yemona naza incapable ala la pendant conseil des ministres. Siko tani na koza courage ya sala communiquer alo baketala makambo na conseil des ministres bazala boy. Vrai mutu maladie du sommeil na moment ya conseil des ministres. Mais Alexis Tamboué avec toute indiscipline politique. Makambo baza ko sala en coucou. Akeko bimisango na chambre haute. Bazo bengango chambre haute. Donc chambre oyo jour yeso alinga kende azolo bakebo sanga na place moko molimo mo centre ekite labino. Nde yango ba benga chambre haute. Chambre haute ya Congo c'est le Sénat. Alexis Tamboué bazo bimisa indiscipline. Donc on voit vraiment que muto azali mona muke, azali mona makango. Parce que muto azo ke éducation dès le bas âge. Ba propos azolo bawana na 3e âge akolo bangote. Oh yo zako luka ngai na commission sénateur ba nini mais là ba champagne ozolo bango pour quelle raison? Merci beaucoup madame na ko répliquer. Olanda qui réplique à madame. Madame alobi oza dignité d'être président du Sénat. Fils mko kama mtaide peste. Te azamuta azaka mutaide peste mais apengwa. Na o prouver le contraire. Ozomona ya. Peut-être batebele ba comprendre raté. Le problème est que ndeko nangai. Vieux fils azalaki nommé secrétaire national adjoint na charge d'animation. Baye ko comprendre ba témoin basé belé ba parlementaire de Boubande on a besoin du progrès basa. Baye comprendre vieux secrétaire national à l'IDPS est comparé comme ministre du gouvernement. Le secrétaire général de l'IDPS est comparé comme premier ministre du gouvernement. Le président de l'IDPS est comparé comme président de la République. Mais comment est-ce que notre ministre Fils Moko ba ko mona na balotoko na banini balongoli. Ça je vous dis la vérité. Balongoli zala l'écart auxosimbisa touche été. Donc jusqu'à présent Fils Mukoko engage à Soussou IDPS T. Parce que secrétaire, cadre à parti, yebana. Audio wani zaina ngoyeta sala ki démentir. Est-ce que audio mais makamba audio na pourquoi ko comparer na biso ba communicateur à IDPS? C'est à lui maintenant de se justifier. Moi je ne peux pas parler na ba Fils Mukoko. Je parle de l'IDPS. Lokola wangani ke audio ezayete. Mais moi ce que je regrette, voir mutu na machine ba bongisa raté. Ato yo ki jibe mpia na zo yemba pepe kale. Ato yo yi faire gola zo yemba papa wemba. Akoyemba ngona voix à faire gola. Akoyemba ngona voix ya papa wemba te. C'est-à-dire ezana ba ordinateur moko te na monde ba ko bongisa voix mutu. Voix nanga. Ezabine bo sala ki piège. Anga na ko sala piège pour na zwani. Viens nga Fils Moko juste à présence à locataire. Piège to sala bato ba yibi mbonga l'état te. Na ki no sala vient nga zo nyoka maroko langa. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Ndeko Balandi, Balobi, chaîne de référence Beauté Image le meilleur de Paris, Correcteur News TV avec Rachou la caramel. Je suis encore là une fois de plus pour vous Balobi. Moi demain, ils allaient moi au Balobi, ils allaient dédier à la travailleur. Alors je profite de l'occasion pour leur souhaiter bonne fête de travail na bande tout baza bato ya misala malgré confinement, malgré coronavirus, malgré pandémie mais bato nyonso tout basala en tout cas Rachou la caramel na boke bino le bouquet ya mbende to bala ngala. Na boke bino toujours fleur to méditer kakamko bleu raison à tozongi musa surtout Beauté Image. Merci à toi mon boss. Merci à toi Roger les combattants depuis France. Merci aussi à toi ma grande sœur propre Jolie Palako bandeko tout bozi bokola ndese le en tout cas to kobeta solo et ma tali bongo ma solo ya mboka et ils allaient vraiment ébélé na ngo na ko décortiquer ngo le lamo na mboka abécholé de l'huile de pêche yene na rosulana mokola lelo oyo na mbie déjà en plateau na j'ai dit bonjour abécholé Cholé bonjour. Oui bonjour grande dame. Bonjour bandeko nyonso ba ko landaka biso partout na monde na nzela be mission na bino to baka ete toza na service ya peuple et muto aza na service ya peuple azala na posa te po ete asala musala abanda ko lela to abanda sala ni toza na musala vraiment na yebi beke za na ba domaine na yote sikelanga ta na expliquer yango pele na lo bana bana ko pesa yo ko souhaiter yo bonne fête de travail parce que moi demain ils allaient moi dédier na ba travailleurs o isabiso na pe masolo ya musala ngo ezali ni pona yo ki solo na maman Marie Claire awa bo beti solo ba formateur ya ba bato basala ka formation ya ba formation professionnelle ils allaient ni masolo yango. En tout cas, merci de souhaiter bonne fête et fête à travail, mais malheureusement, il n'y a pas de travail au Congo. Travail, ça te Félix Tshisekedi a coûté nyonso à zéro. Balobara bonne fête quand il y a des travailleurs. Le pays est composé de plus de 80 millions, plus
je parle bien de plus de 80 millions d'habitants. Ceux qui 15 personnes, nous avons des travailleurs. Il n'y a pas de travail. Or, dans un moment où il y a une année président Félix Tshisekedi Sali. Donc, madame Nazo Biso Bamona Mabe, Ndé Nabolingo Félix Tshisekedi Sali, on a douceur Félix Azanango, Azo Abiso Tokende na coalition Tokende na tout ça l'ensemble. Or, que vision chef de l'État, c'est que tous à la Biso, nous va travailler ensemble. Na ba ministre nous on a même ba membre IDPS ba muso baza ba naïf ba koki musalate mais la majorité ba bazo compliquer le président de la République et ça ba tous na ba on a coalition. Or que sur autant article 78 de la Constitution, les patrons de la coalition c'est le président de la République. L'article 78 le président parle la Constitution parle que le président nomme les premiers ministres ainsi que les membres du gouvernement à la majorité parlementaire. Alinéa de cet même article parle qu'au cas où il n'y aura pas la majorité parlementaire, c'est au président de la République de nommer informateur. Donc les patrons, il y a coalition, c'est le président de la République. Mais je suis vraiment désolé, na bateau nyonso, tous en avons une coalition, tel que les membres FCC. Ba désordre bango ko appliquer l'ordonnance à chef de l'État bango balingi ba profiter de l'état de droit ou soit parce que la majorité parlementaire ba ko sala loko mo boy mais problème est l'avenir nous donnera raison mais précisément parce que tous en a fait un travail na ligne attaquer John Ntumba ou ministre ya formation professionnelle na régime ya Joseph Kabila ministère ya formation professionnelle les alagité mais na régime Félix Tshisekedi ndé bâtir ministère ya ministère ya enseignement professionnel. Pourquoi? Parce que toyebi malamu ke formation na ba congolais zate ba congolais batira batumo trop littéral français belé na monoko lokola mende mena mutu zo bebele oso landande konanga yango na président de la République na pensé na ye alors que to créer ministère ya formation professionnelle. Même bande qu'on a biso à INPP basunga biso mais na comprendre que depuis INPP zalaga créé s'il y avait vraiment une bonne formation mais le tout monde a pas bato créer moi biloko oso land mais c'est le ministre John Ntumba yebi banani ayambaki pour la formation ayebi TV za radio te ngana boyina tanga kombo na lingi kana na éveiller conscience na ye pour ceux qui a répliqué tendel lundi na banda tanga na bakombo ayebi banani yo ayambaka pour la formation ba congolais mais du fait que azana obédience ya INC aboy ko appliquer vision on a pour être peuple congolais ba ozo changer mebele ozo landa madame azana obédience à INC donc na oyebi ça mais c'est le ministre John Ntumba. Oui, nous sommes na cash. Cash ne signifie pas que voler, cash ne signifie pas que détruire la formation professionnelle, mais cash signifie bonne gouvernance. Ozolanda madame, oyebi banani oyambaka pour la formation, mais c'est le ministre John Ntumba. Bon profiter de un moment confinement, bon bakeno base à Félix Tshisekedi lokwa bazana confinement, ba salarié. Je suis capable de mobiliser même plus de 40 millions. Poto banda di sous affrontement wana yango na pesi le dernier avertissement ça la pour être formation professionnelle bo aider président de la République a un système il y a séparation du pouvoir ministre oyebi que dernièrement le président outi obimisa ordonnance ou ils ont pris sa attribution à chaque ministère mais na régime Kabila les alagate donc na oyebi sabino vous devez aider le président aujourd'hui aux hommes pourquoi on a attaqué John Ntumba parce que la majorité bato bazana obédience il y a INC bazo kanisa comme si tous un système ya tripartite c'est-à-dire trois présidents Joseph Kabila c'est le bataillon c'est Félix Tshisekedi de l'autre côté Vital Kamerhe sozolanda ba dire na bango kaka bango na lelo basaki ba vérité ko lobama buna na zate peut-être aux ba question na problème na ngezali ezala jolino makelele alingite après tala mende ndenge azala ki koloba na défendre mende te pour aza médiocre ozolanda mais na lobika kake mende azako ya enseigner bato lokuta mais ezoloba matina ba RTNC mais Félix Tshisekedi a une vérité pour te moke kende liboso jolino makelele aloba te parce que bazana obédience pour président imoka loba président Lobani président à porte-parole président Lobani attends on que ça c'est la bassesse raisonnement moko très bas ozolanda madame porte-parole à président Lobani yemo on a incapable à la pendant conseil des ministres siko tani na ko courage à ça la communiquer alors baketala makambo na conseil des ministres bazara boy vrai mutu maladie du sommeil na moment ya conseil des ministres tumbeka pour moi nous ezante UNC na UDPS INC azamona primaturé azana 9 ans en lutte nous avons 39 ans de la lutte. Comment est-ce que biso tokende se comparer na INC biso soko se comparer biso na MPR à part MPR ezana parti musu te ko comparer biso parce que na moment MPR za parti d'état INC azala. En parlant d'ordonnance, c'est mon Konzambo que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tu suba nungu ko sabi que confinement yo ko sala mambo belé ministre ya affaire ya ministre ya mambo etali fonctionnement public a autai bon kolomé ba généraux ba secrétaire généraux ça viole madame ça viole d'abord l'article
81 de la Constitution. Parce qu'ils ont la compétence. Ils ont IDPS confiance. Na IDPS, l'intelligence, ce n'est pas l'université. Moi, je suis docteur en politique. Pour ma ministre de la fonction publique, qui a nommé le secrétaire général, il a une compétence. Total n'est pas le gouverneur de la Ngobila. Il a nommé le bourgmestre, il a une compétence, il paraît-il. Mais je sais que tous les jours, depuis que fixé qui décret à la Jekamine, ils ont exécuté. Mon compte à respecter. Te tala yo na mona yo yebi fatite landa ba silence wana ka ndenge bozako banga Tshisekedi wa Mulumba mais Félix Tshisekedi ça c'est pas moi c'est collègue Brackman na journal né le soir ya Belgique abi Tshisekedi j'ai étudié Tshisekedi fils et Tshisekedi le père c'est lui qui est un homme très dangereux c'est Tshisekedi fils kolanda Félix Tshisekedi te Félix Tshisekedi peuple ko na bombe la binoté awuti mwana limité azagi na ba militaire te bato nyonso mona force du progrès o mona ba parlementaire debout o mona ba structure de base ya IDPS to yebi ne ba beta armée te to za ba civil ozolanda Félix Tshisekedi awuti pe civil ozolanda mboka ezalaki dirigé par quelqu'un qui était rebelle à côté na 97 na ba bota mbula ozolanda ndeko nanga wana eza makambo kuta koloba te mais quel est mon problème le problème avec Félix Tshisekedi a compris que to bandi lito depuis Mobutu bato ba ko kufaka to kena Sun City to bimisi constitution o epesi constitution wana epesi pouvoir na peuple ndé a choisir ba dirigeant na ye lokola papa nanga akufi oyo azako lité ngape mwana na zui système na solo ba papa biologique te na solo ba papa politique po bisonyo soto ba Etienne Tshisekedi politiquement ozola na ndeko nanga alors na landa système pouvoir epesa mana peuple ndé Félix Tshisekedi aketo ke na ba élection abattre record mboka nyonso na Afrique dictateur tant autres tika pouvoir aluka toujours négociation pour asali ba bi ebele ba Yaya Jammeh bazawa na Gambie to moni be Eduardo dos Santos na Angola to moni be élection ndenge salmi na ba pays o ba dictateur bazako kambama maintenant Félix Tshisekedi a compris au lieu d'aller na radicalisme ndenge papa azako sala yango zo mona différence entre le père et le fils. Le père était direct, à quoi c'est clair. Félix Tshisekedi n'est pas direct. Félix Tshisekedi va dire non mon frère Vital Kamerhe si tu as volé laissez avec sourire. Et raison mon sourire avec le président Félix Tshisekedi croyait que non si c'était Tshisekedi wana berera ba konle basal alinga za la direct mais lelo azapi na boloko makamo même Tshisekedi asala ki tetanga za ki viva ko kanga bat mais Tshisekedi akangi lobi lundi André Kimbuta problème ezali nini tuna Alexis Tambwe mambatanga bimisi ba bavir na ye ya koloba ete ndenge na za mais to sale loko ndenge ni mais yo ka ete ka suba ki bila mata ba bengisa ke nansele yene mutasala ka déclaration koloba ete ngandenge na zali boye président violé constitution si a herba journaliste ba ke ko luka e po ba tie micro alinga loba peke non na uti okuta na président na EBC akima ki micro pour ni po atokipe asubi na bilamba donc fatu ba bla basaka na na Alexis Tambwe mambate e bon yo zo kansa nani yo zo loba siko nani nponga na lobi atele si yo zo kansa ke nani OK yes donc pona koloba nini pona koloba peuple congolais faites confiance au président Félix Tshisekedi. Ceux qui vous souhaitez ma belle Félix Tshisekedi. Moi, na Félix Tshisekedi, même avant comme président de la République à la Lanza. Félix Tshisekedi a bouti na famille à Babola te lokola Kabila. Il faut qu'on se dise la vérité. En parlant de Alexis, papa mate fallo aux la difficulté à repès. Dis soto yebinan. Tala bato ba yo ça la politique na Congo. Bato lokola ba Moïse Katumbi. Azana no métier. Est-ce que na Congo to bota ba métier te? Ozolan. Mais azolinga aya ça la politique na Congo. Ba nani ba ni ba ça la politique na Congo? Ba Olivier Kamitato. Papa mutu mwindo mama mutu mwindo meya bota mamundele. Donc vous comprenez par quel miracle Yesu ansika na Congo toka congolais. Congolais comprendre Zolanda politique à l'Oyenge. Mais quel est le problème? Le problème avec nous, to lingi to expliquer peuple congolais boy. Ce que vous souhaitez malheur à Félix. Ezana mona Félix Tshisekedi ta kola lanzala. Mona Félix Tshisekedi te maya mbule ko noka e ko tele na ndao. Bino bandeko botika biso 20 ans, 30 ans na mboka. Na Congo Kinshasa koma soki mbule beti pa ata na ma campagne mai ko kotela batana ndako. Congo ebeba. Ozola na ndeko na tina Gombe boulevard du 30 juin mai ezotonda otala o mai njile komi koto tondini po mboka nyonso ebeba ozola alors Félix Tshisekedi nzamba yo kelbiso mao na 60 ans ya souffrance c'est-à-dire quoi 18 ans ya Joseph Kabila 32 ans ya Mobutu 4 ans ya Joseph ya Laurent Désiré Kabila au total sali 54 ans ya souffrance mais Félix Tshisekedi a changé na mbala moko. Faites confiance au président de la République. D'ailleurs, peut-être, yo komona ngoma mais c'est la vérité. D'ailleurs, na koyebi sabino boy. Okobo sana kutu kosambela ba famille na yo. Osambela président Félix Tshisekedi. Poso ko talibe papa na bino atikela bino pe lopango te. Mais avec Félix Tshisekedi ba mezo sociaux ko tonga makolala ndako feli. En parlant de Alexis Tambwe Mwamba, to ki sokuna na ebardaki kala mingi te na plénière ya Saina akoloba na madame Bijou Ngoya ki obengisa kingai donc abimisi ya kukuna poasa. Et peut-être ezalaki le bienvenu tezaki pe na place te na ngonga wana ki ko de Obama ya lubaki parce que
la sénatrice Bijungo Ngaki Aïba Kaka Mosolo o babonsaki hémicycle onsaki ensemble to Sénat et là qui na budget nini et puis contrat au basigna qu'elle gagne vraiment yeba Mosolo ils allaient qui boni maintenant la ma réponse o ya pesa qui ezaki pende longo banité lelo basi bato moki sénatrice alobi lobi to lanzi ndenge aleli na émission pe alobi azali ko senga démission na yemoko ozomona d'abord société wana bazobe yango soki sojiji ya famille ya Alexis Tambwe a yibi 4 millions na soi-disant ba pe sa société ba réhabiliter ça c'est quelle escroquerie donc batou nazomona te mutu ana suki apemera mutu azoyiba mbongo à l'état azobima pe akende ko kamba séance plénière ya Sénat azoyoka sonité hein na age ba Alexis Tambwe na ba Vital Kamerhe bazoyiba mbongo ya l'état pe bazoyoka susu sonité oh tozana posa boye maman mais ça c'est quel pays biso to loba boye mais ça Alexis Tambwe l'état est déjà révolu ne baloba na français tant au bino bozako yiba na série ya Joseph Kabila ce n'est pas Félix Tshisekedi yako luka ko poté a vraiment na motambongo ozolanda mama Tshisekedi batu bayeba te so loba ki asala ba faire na mboko oyo nazo biso tika ba bemba basali ba masolo na mboka oyo batiki ba histoire na deuxième république bana batambongo tala siège ya MLC au comparer on a siège à IDPS mais IDPS ba gérate tala siège à Martin Fayulu tala siège à Vital Kamerhe ancien président Sénat ya assemblée et au comparer on a siège à IDPS mais tozala na opposition pona kolobani penda ko Tshisekedi asombi yango na contribuable na contribution à combattante ya peuple te mbongo na ye alobi moi je vais quitter la terre de mes ancêtres mais na kotike la famille IDPS nini baza na bureau te baza ba locataire siège sombama et tala chose grave yo na ko répondre à question non encore chose très étonnante et très grave ti papa Tshisekedi akufi oyoki ba Christian Tshisekedi na ba Félix Tshisekedi ba kena justice belge ba wela biloka famille mais bemba ba wela biloka famille na justice belge na bande ko na ye pona zo ba ke différence za makasi ozolanda ne blaguez pas président Félix Tshisekedi quel est le problème Alexis Tambwe a sali cop ozolanda asengi na ministre à budget pe ministre à finance ba louele bango compte moko pona osala réhabilitation je parle de la réhabilitation quand on parle de la réhabilitation madame c'est-à-dire ba kiti ya Sénat place ba sénateur ba fanda eza obeba ba kobongisa bureau ba plafond hémicycle voilà disons ceci hémicycle nyonso ba arranger mais madame Bijou merci beaucoup la grande dame maman Marguerite Oza même famille Alexis Tambwe vous avez compris que le temps est révolu maintenant c'est le changement merci beaucoup madame je vous apprécie je vous encourage peuple congolais balinga biso tokoyebisa bango ba soutenir mais Alexis Tambwe avec toute indiscipline politique makambo bazako sala en coucou akeko bimisango na chambre haute bazo bengango chambre haute donc chambre oyo jour yeso alinga kende azolo bakebo sanga na place moko molimo mo centre ekite la bino nde yango ba benga chambre haute ya Congo c'est le Sénat Alexis Tambwe bazo bimisa indiscipline donc on vraiment que muto azali mwana muke azali mwana makango parce que muto azo ke éducation dès le bas âge ba propos azolo bawana na troisième âge akolo bangote oh yo zako luka ngai na commission sénateur ba nini mais là, champagne, pour quelle raison? Merci beaucoup, madame, on a répliqué. On a répliqué, madame. Madame a le bio, dignité d'être président du Sénat. On a chambre, il y a ta sagesse. Pourquoi ça va propos? Et ça viole même l'article 90 du règlement d'ordre intérieur. Il y a Sénat. Le sénateur Jean-Jacques Mamba, MLC. Il est grand temps, bata MLC. Battu opposition. Bon, ça la même bino bata FCC. Bon, ça la motion pour nous décider. Azamu yibite bango bakanisa ke politique eza ko meladiamba biso politique eza diamba te politique eza lecture ya ba livre lecture ya mibeko yoko mbenda biloko na yo commission mise sous vertige alors le kinata Kabundu va expliquer mais nous lisons la constitution on lit des textes des lois des instructions du chef c'est ça la politique c'est ça le soubassement aux Hollande donc biso toi on a problème te madame Alexis Tambwe loko ezate nzamba lobina ma commune les jésuites que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Les Alexis Tambwe de Joseph Kabila, de Vital Kamerhe, de Fayulu, de Bemba que vous voyez aujourd'hui, voilà. Vous ne les verrez plus jamais. Je rappelle à tout le monde que Zali communicateur il y a eu de peste à Bicholet. Tout qui bongo moi nungu entre moi et Bino.
na kombo ya fils Mokoko balobi atambusaki ba audio azali kosolola na Mazaro ndenge akimaki parce que ba bengisaki na 4e micro ya se présenter quitté bato mosusu balobi ke bakimisaki azali so na Braza mais fils Mokoko pe asali sous lobby déclaration atindeli même nga na WhatsApp balobi ke non ezali na bato yo bazali ko imiter voix na ye pour na ko bimisa ye mabe et puis balingi basala nyonso ba bengana na UDPS ya lobi akotaki UDPS na âge à 15 ans oyo kutu ezalaka même la loi ya ezali kuna mibeko ya UDPS akotaki na âge à 15 ans ti akomi na suki ya pembe lelo bolimbo sala manevre nyonso tout pour bengana na UDPS politique babota manango depuis nga na bota man nzambe likolo azomona na kota politique parti politique mususu te. Je suis du Bandundu. Ça, j'ai dit pour nous, ça peuple balanda biso, que tu l'obama makambo uta motema to sala comédité. Maman nanga edi palo. Et ngana maman to potana na 2006 parce que na 2006, il dépêche sa faute arrêter mais to lunga to soutenir Jean-Pierre Bemba. Parce qu'on considérait Joseph Kabila comme un escroc politique. Mieux vaut Bemba, or que Bemba était plus pire que Joseph Kabila. Mais tout ça ko yebate. Ozona nande konanga. Comme en 2011, tu sais que fois cha candidature, maman nanga aboyi. Maman abotinga na zolo belo na presse. Mais j'étais seule personne en da témoignage ça makamba solo bakosa raté. Seule en da même maman facha. Nabi vous ne comprenez pas que la vision du Congo c'est un Tshisekedi wa Mulumba. Ozona nande konanga. Donc pona ni na linga na bandi wana pona yebiso ke no mutu nyonsa yaka ngape na ya na IDPS ndenge na bota maka. Kana bota mimba boye mwana muketo zo na balimete awa. Bana miketi ndenge to komi mikolo. Mais entrer na l'adhésion proprement dit à l'IDPS et à la ratena ndenge ozako ya parlement debout parce que mutu nyonso ça parlementaire debout à IDPS ça membre à IDPS. Pour être membre à IDPS il faut aller lire le statut de l'IDPS. Comment est-ce que adhésion ça les maka pour mutu mususu ko ya parce que na parlement debout ko tuna bandeko nyonso ça to kanga pe bata renseignement bazo fuye biswana na moment ba marche to za na opposition te toza na pouvoir te na moment ba marche ozo pe sa communiquer ozo mona ka gaz bandi bou ka mutu za pembeni na zo kanga yo agent renseignement. Pour dire quoi? Pour que le Parlement debout et te reconnaître que ça moko ya branche informelle ya IDPS mais ça na katia ba structure formelle pour être membre de tel que je parle là Marie Bobenga président ya Parlement debout disait mais je suis membre de l'IDPS j'aime ma cellule mfumumvu la reconnu na katia statut na zana section limitée résidentielle na zalina fédération de Moamba et na yebi tous mes présidents na ba komora bango nyonso bango pe ba yebinga c'est ça fait partie de l'IDPS. Fils Mokoko am ta IDPS te azaka muta IDPS mais apengwa na prouver le contraire ozomona ya peut-être batebele ba comprendre raté Jean-Marc Kabunda auti kalemi ayeti akuta biso nyonso na bino Jean-Marc Kabunda comment est-ce que mutu maramo va changer au traitenga na za muta Jean-Marc Kabunda comment est-ce que ko traitenga muto Augustin Kabuya or que tozana statut liboso na biso tozana règlement d'intérêt na biso na ko kende kutu plus loin Jean-Marc Kabunda zana cabinet na ina zana na cabinet na ete poso ina zaki mutu na ye esengeli na zana cabinet na banda travailler lelo biso nyonso tozomona pasi ndenge moko na ba combattant mais bato basaso yebise moi vérité muke alobi ke no mutu tel ozola na ndeko nanga lelo ba musu bango ba ko kende cabinet biso na ba yoka so na ba combattant to fandi peut-être ba combattant ba yeba te ko ça peut-être au salle émission boy maman Marie Anna Monio alobi ke ndeko nanga trésor to kaka na zana posa $60 somba papier mouchoir sombe lamba obimaka tel mutu amono la lamba alobi aleka monga IDPS or que véritable combattant IDPS ayebi malamu ke bafuta batote na IDPS ko yana burte mbongo obi maba pesote na IDPS batu musu peut-être ba ko benga ngol déception ke azo choc azo travailler te or que ça par rapport ndenge position ya pouvoir epesa meli na lingi na lobanini to kendaki na congrès peuple congolais combattant nous IDPS so landanga na liambonga mutu te pe na promettre bino jour na liambonga mutu na kati IDPS na ko sala modinga na famille nanga na laki bino makamba solo qu'est-ce que je voulais dire par là il faut to lobaka makambo sentiment mutu lobayo ke mutu azolo ba makambo na motema azana parti prité toke na congrès c'est lui qui a été élu c'est le président Félix Tshisekedi Hollande maintenant c'est lui qui est le président landa malamu explication madame s'il vous plaît landa malamu le statut de l'IDPS selon le Félix Tshisekedi président à IDPS selon le statut de l'IDPS jusqu'à présent c'est lui qui est le président de l'IDPS c'est le président Félix Tshisekedi mais selon la constitution et empêcher Félix Tshisekedi à la président il y a IDPS l'article 96 incompatibilité il y a fonction il y a président de la République na parti politique selon les statuts jusqu'à présent Félix Tshisekedi est le président de l'IDPS mais selon la constitution ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est le président de l'IDPS. Qu'est-ce que nous allons appliquer? Nous allons appliquer la constitution.
nde yango na président de la République azwaki mandat spécial atikeli Jean-Marc Kabund na lingina kota makamba Jean-Marc na expliquer ka peuple avantage ya mandat spécial na congrès anini na mandat spécial parce que Jean-Marc Kabund azotambu sa parti na ombre ya mandat spécial jour Félix Tshisekedi ko comprendre na ba preuve ki akomi ko lia mbongo ya l'état mandat spécial wana Félix Tshisekedi ko retirer signature alobi na bengani yo parce que ozako travailler na mandat ngana indisponibilité na likamba fils mukoko ezali likamba fils mukoko ezali ete azavie nanu boye bagate vie fils mukoko aza ene na ngai sengeli na respecter aye IDPS na 1990 ne to soana nga d'une manière officielle parce que officielle selon la loi na koti na IDPS na 2003 parce que moins 18 ans au côté parti politique yango na 2020 2003 ndeto koti IDPS 2003 ozoland mais il y a déjà en 1990 azaki déjà à salle adhésion même na âge au moment que via zokende vraiment mukolo makasi ozoland donc to zana ba différence quel est le problème le problème est que ndeko na ngai vieux fils azalaki nommé secrétaire national adjoint na charge d'animation baye ko comprendre ba témoin basé belé ba parlementaire de bubande ko na biso di programme ça ba comprendre vieux secrétaire national à l'IDPS est comparé comme ministre du gouvernement. Le secrétaire général de l'IDPS est comparé comme premier ministre du gouvernement. Le président de l'IDPS est comparé comme président de la République. Mais comment est-ce que notre ministre fait son coco? Ça, je vous dis la vérité. Balongoli zala l'écart, ososimbisa touche IDPS. Donc jusqu'à présent, fils Moukoko engage à sous IDPS T. Parce que secrétaire, cadre à parti, yebana. Alongo cadre maza membre. Alongo quoi de maza membre. Maintenant, eroza membre, le monde na zabona membre. Ba sanction na rozwa na niveau ya hiérarchie. Ba sanction na rozwa na niveau nini ya cellule. Na niveau ya ba cadre, lokola ba secrétaire généraux, ba secrétaire nationaux. Dès que ça li bavir, bato ba sanctionner za banani ba cadre à parti. Mais moi du fait que je suis membre, je n'ai pas encore eu nomination à Félix Tshisekedi ou ya cadre à parti comme secrétaire national, ce qui n'a sali bavir. Sanction nanga ekozala na wapi na base. Ce n'est pas le CG qui va me suspendre, peut-être batebele ba yebarate. Mais quel est le problème? Via koya azotia biso na division. So quel est lo au moins la division ezali entre bande qu'on a biso à force du progrès na ba parlementaire debout. Biso ba msou peut-être ba considérer biso ba Jean-Marc. Je vous dis nzambe likolo zo monanga. Rien. Nana zo ma division ba vient na biso mususu. Oh, roleto sangana. Na momo batamayele mabe baza. Bazoluka comment est-ce que Félix Tshisekedi tel argument na bango. Balobi Félix asala mandat mibale. Après mandat mibale cop na bango za IDPS kufa, mutu moko IDPS comme président de la République te makamnyo so ebeba. Mais or, nous, à l'IDPS, nous avons la vision de conserver le pouvoir jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Comment faire? Et ça va, papa nanga Paul Tshilombo. Ozomona kiaza papa. Ba papa nanga Peter Kazadi. Ba CG Auguste Kabuya. Ba Jean-Marc Kabund. Ba fils Moukoko quand même. Ba ya, ba sangana, ba loba ke ndeni toko sala po IDPS sala nini et kende liboso. Ke makambo na biso to banda kopotana, bato bazokana kozoka ezana mabe. Deuxièmement, article 26 ya statut. Na article 64 ya statut et définir comment est-ce que intérim na kacha IDPS sala. So peut to landi beso ko koloba mama fils mko te po vie na to ne po ba question na to no ke na mpandi. O tuninga question nini? Na lobi fils mko ka lobi ke bino boko sala tout po bengane na IDPS azali sous membre te comme lobi azaka sous secrétaire général te na parti. So qui fils mko ka yebiso ke bazo sala tout ba bengane na IDPS. Tango ya yaki na IDPS na bengaki. Pona nini na poser question na parce que l'adhésion à l'IDPS est gratuite. Kaka ndenge okotaki na IDPS ndenge pe osala nini okobima na IDPS ba benga na mutu te na IDPS pe ba lukaka mutu te ngana na benga Félix ayeko lukanga ke abeshole yaka na IDPS nana yaki ko lukanga na kotaki nga moko na ye luki ba démarche comment est-ce que bazwaka carte ba yebisinga ba bandaka na cellule na ke na komi membre na cellule na komi chargé ya communication na cellule mfumunvula na bandi na cellule na mati section audio wana ezali nango yeta sala ki demander est-ce que audio mais makamba audio na ye pourquoi ko comparer na biso ba communicateur à IDPS c'est à lui maintenant de se justifier. Moi je ne peux pas parler na ba vivre mukoko, je parle de l'IDPS lokola wangani ke audio ezayete. Mais moi ce que je regrette voir ya mutu na machine ba bongisaka te ato yo ki jibe mpia nazo yemba pepe kale ato yo yi faire gola zo yemba papa wemba akoyemba ngo na voix faire gola akoyemba ngo na voix ya papa wemba te c'est-à-dire ezana ba ordinateur moko te na monde ba ko bongisa voix mutu voix nanga ezabino bo sala ki piège anga na ko sala piège pona zwani vient nga fils moko juste à présence à locataire piège to sala bato ba yibi mbonga l'état te na kino sala vient nga zo nyoka maloko langa to kokanga senti to supporter nzala
Félix Tshisekedi azana bonheur azo memela peuple congolais. Peuple congolais on a ba combattant IDPS pe tozana kati. Nanango alona pondu alia pondu anate. Nanango asala bilanga bénéficiaire bilanga anate. Nous avons lutté maintenant à la tête du pays. C'est Félix Tshisekedi na lito biso to sala ki ensemble naï. Donc to préparer to bongisa ba terrain. Na yebi malamu ke bata FCC ba oya na bula ko yiba na bata INC. Tango ba ko kangama banani ba ko remplacer. Ba fils mukoko. Mais pourquoi to kende vitesse? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Abbé Cholé. Moi, un mot de la fin, Batbakolandayo, en tout cas. Merci, Nayo. Merci beaucoup, Nayo Moko. Merci, Nabandeko Balinga Biso. Tozawana Kakapona. Roger le combattant. Le Roger le combattant. Maman Nanga Marie-Anne. Maman, vraiment, merci na formation professionnelle. Bolingo Bomema Awa. Le col en Nazo Lukanaye Baba dossier. Lundi, ceux qui, monsieur le ministre, ont expliqué en tout cas le dossier comme le président de la République. Et vous allez chaud parce que nous avons besoin de former les combattants. Nous avons besoin de Makamambo Kanabisho Saranine et Kendeli Bosso. Nous avons Pambo Labino na Mabok Tanabino. Na confiance au Bopesa Botala Milaï Nabisote. Botala Kimbinga Nabisote qui mobile. Et Zarango Koute parce que les Français Baloba, la taille ne fait pas le meilleur omega. Au senti que mobile Azar Mobunda idiot fa pikama net na filmé. Nzamba Pambola. Merci beaucoup, c'est la fin. Abbé Cholé, merci ndenge ozala qui vraiment makasi oya qui pena ko yamba invitation na biso na mokolo ya lelo bandeko balandi. Merci Boza Ebele balobi lelo penza li solo ya laki makasi na Abbé Cholé bino bato bozala qui vraiment na ba message botinda bobi lukela biso Abbé Cholé to solo na e. Merci beaucoup Roger le combattant balobi combattant ya solo kuna na Paris le quoi Roger le combattant zalité. Merci Nayo papa Charles Katanga mon ami propre. Merci à toi Guilhem Massa. Merci Lissoussou na Junior balobi Junior kuna na kati ya groupe Zaïrois Ndé Makambo. Merci à toi maître Mukishi. Merci à toi aussi babi maman Isabelle. Maman Isabelle yonde kuna deux fois t'es pasta VIP number 1 depuis Afrique du Sud. Merci Boza Ebele. Le pendant na loba ki ngana bino to kosu kisa boete et sengeli vraiment na pesa bino surtout bambo tellement que les alliés moi dédié na ba travailleurs bino ba tout ça la ka le loto pesa bino quand même bambo te Boza Ebele ngai na linga bino makasi bon c'est toujours cause à la sécurité plongée. Merci à toi mon boss Babi Beauté Image le meilleur de Paris Ndé Makam. Merci à toi Dieudonné Maweja. Merci à ma grande soeur propre Jolie Palako. Merci à toi docteur Jean Okitawuchu. Merci à toi Titan Babi Titan TV Ndé Makam mon ami personnel. Merci à tout le monde Babi bino bolinga Rachula Karamel ngapena linga bino mingi. Bosabona kaka. Babi so bosaboni awande boza ba résolution to ba solution ba problème na bino ya ba inquiétude na bino awande to betaka lisolo lokutate. OK ko tamala ba réseaux sociaux Tindika Tchakal awande oyoka réponse na yo. Merci. Merci à toi aussi Coco Dema. Merci na bande retour Rachou la caramel na linga bleu makasi. Tokute na bino sumba la sim. Correcteur News TV awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.